Fizi, libéré. Kamanyola, libéré. Walungu, libéré. Minembwe, libéré. Mbote bana mboka. Malamu ezake, les FRDC na wazalendo, en tout cas, Osala Kitoko, na moment où vous savez boye, la quasi-totalité y a ba localité na Sud Kivu libéré complètement. Mais sous bango moko ba se retirer, maintenant Uvira ba se retirer bango moko ba kimi. Lobi na butu, lobi dimanche na butu ya samedi na dimanche. Déjà quelques autorités bazaki déjà aux aguets. Ana frontière terrestre ya Gisenyi wana oyo ba force na bango kotaka facilement. Mais bazil bango stratégie moyen to loba ezalité na nzambe to. Ana frontière terrestre ya Gisenyi wana oyo ba force na bango kotaka facilement. Mais bazil bango stratégie moyen to loba ezalité na nzambe to. Ana frontière terrestre ya Gisenyi wana oyo ba force na bango kotaka facilement. Mais bazil bango stratégie moyen to loba ezalité na nzambe to. Ana frontière terrestre ya Gisenyi wana oyo ba force na bango kotaka facilement. Mais bazil bango stratégie moyen to loba ezalité na nzambe to. Ana frontière terrestre ya Gisenyi wana oyo ba force na bango kotaka facilement. Mais bazil bango stratégie moyen to loba ezalité na nzambe to. Ana frontière terrestre ya Gisenyi wana oyo ba force na bango kotaka facilement. Mais bazil bango stratégie moyen to loba ezalité na nzambe to.